Allô, 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 bonjour. C'est bien que Keba pour bien maman. Maman peut bien papa. Émission na bien pour le mariage. Ensemble, suivez maman Eliani tout. Na pesi merci na bien surtout bolinga ka service traité de croissance la Providence. Na pesi merci na bien surtout bolinga ka émission pour le mariage. Surtout na o bolingi émission une femme à la maison. Une femme à la maison, ça arrive qui pose la carte pour le mariage. Oyo to la saka mo sta kata ndako azaka ndenge nini alamba ka ndenge nini alata ka ndenge nini akipaka ndako ndenge nini yango nde eza une femme à la maison. Une femme à la maison mikolo na saleli bino ba émission na suka na kata mboka Kongo na zungitela na Kinshasa na se bino ma émission bino bolinga ba actrice na se bino ba actrice mingi na mbeli bino mama Mindondo na mbeli bino Melina Mbombo na mbeli bino mama Nathalie ya groupe évangéliste. Donc baza ebele on a mbeli bino bokende kotala ba ona batali émission pour le mariage te ya mikolo bokende botala yepi kutana ko s'abonner te kende okende ko s'abonner parce que maman Eliani tout eza makamoko ya kitoko makasi. Émission nanga eza émission très très éducative. Émission nanga pour éduquer. Nous préparons les jeunes filles qui sont en train d'emprunter le chemin du mariage. Les jeunes filles n'ont pas besoin de comme bala. Émission concernera mingi bango et puis et profitera pe na ba o bazana kati ndako ya mabala ndenge mama Eugénie Mongai moi c'est papa mon frère moi c'est moi ya pembe ebisa na mama ni tout émission salaka ezaka kuna bana te ngai ana yo natala ke émission oyo à partir émission papa et mon frère akomi ko sepela makasi surtout ça na pese maxi bien-être maki ezalaka oh na mbeli bino si mon père mon ko bolinga mingi surtout na mbena demande ya monsieur nikia signé ton fou mukanda mon héros dans l'ombre hein. Il faut oyambela ngai mon frère Masasi au solo la naie et pour makamna osani mingi outi pa papa nitu na bani ko senga siko na bino obobinga ngama mele tsoleka il faut que ça ba questionnaire na bino olingi na yambelo na on a posé un vélo mutuboye oui bisinga mama nitu nengi oyambela nga mutu ko na likambo lokola papa nitu ya yebseki ke na bonjour elo la ngaba na respect acha moi côté papa na sina respect hein. Ah c'est gentil c'est bien papa oui bien et là on a lingaka mingi papa ni tabisinga mama Eliane ponga mobile na ngaza Kongo ngai naza moluba ma culture na biso eza différent pour ce nga na olela ngai tu lo beni na ngai moi le tu lo beni ezate mais bisinga bi pourquoi basi ya baluba mingi balinga bala mbali ya baluba te basi ba baluba te akosi pete pona yambaki mosi muka moluba Nathalie ali nga mobile moluba te nazo pena ndeko mo abinga kingai na poto kuna bisa mama Eliani tu mosi nanga za moluba nga na moluba mosi nanga Kongo so kaka na mekika lambela nga semu bino mbali ya baluba bozala ka bo sala boyo na bite ni bali ya baluba ngonga na mwasi ngene ba caractère mbali ya baluba pa ndeko na biso na mbibino lelo papa Masasi Kabamba obino surtout boyebi cartouche. Bonjour papa Masasi Kabamba. Bonjour maman Eliani. Ah ouais, c'est ça. Dialogue. Voilà. Quand on a écouté papa Kabamba, il y a moluba, il y a bio, mais nous sommes peut-être c'est présenté pour ma camtolo, mais tout est école, on a bien baluba. Vrai nom, Kabamba Wani. Kabamba Ngai. Voilà. Il y a théâtre net de Masasi, Cartouche, Thomas, ainsi de suite au Batiscap. Originaire, il y a Kassai oriental. Mais qui est pas voir que il y a pas seul fait. Surtout du vrai wa kutuza Kasai. Ni bako Kasai sana. Wa kwetu mtoto wa kwetu. Kwa ubimile cha so bimali ile kala. Wa kwetu eza na centre eza kuna batu bana centre ya RDC. Ba vrai congolais kwa na centre ya RDC. Parfait donc on nous comprendre. Quand on extrémité on na mukila. Bon ça quelque part bon enta bako kata pe bakati ile otando olongwe mbala bako dimine le kitu ya mutulo mbala moleki. Mais c'est na centre donc c'est difficile bakata centre donc mboke baby na on na centre. Donc voilà et le bazo sana mwana. Donc je suis moluba so na de côté que l'autre moluba mo on comprend l'importance ya moluba na ko développer. Oui qui va développer basi na bino bobali ya ba Kongo baye ba bino bien. Kassaïen. Quand on parle des peuples kassaïens, ça peuple moi ça
très utile na mboka na biso. Et ce que d'abord langue chiluba bitozo loba ezana centre ya RDC ezana dibanda te mboka msu bazo loba ngote et pas msu okuta chiluba donc so ba bomi muluba na kati ka sai ba bomi muluba c'est fini donc et loko wana mobimba do globe wana baluba esili ozongo ayerte. Ça c'est un. C'est pour vous dire que na RDC et loko e salama na RDC to biloko mingi sama na kata RDC au sentir que peuple kasayen aza la base ya maramu nyonso donc azanga te lelo so to koti na politique au sentir que un politicien abotama opposant akoli opposant kufi opposant oyebi na wana balobiso na presque extrait yo plus combo opposant botami opposant akoli opposant akufi opposant azu peut pouvoir être opposant. Merci. Oyebi jouer roi cha 9B na 74 tilelo bakuka na 9B comme nani ndaye mutumbula nzembo toyemba lelo indépendance cha tozui ya 1960 mutasala onani Grand Calais muluba uzongo sana ezana musicien moko ba mindele ba pesa ki kombo docteur azobeta guitare babi no c'est un docteur Kasanda oyebi comment Kasanda Nico Nico Kasanda yewana muluba kaka mokuto sanza na kati avion na sanza te na ntomona bisanza mokuto te mais ba tambuse na mirage ba balu de mirage kaka papa mobuta sanjo fumbwe bimi makayebwe bimi kwange bimi na kati avion ye malemba mutebi makipwa ki na malemba bi oyebi amose oyebi ka sanza ka ilonga mutatambusa ke na mirage mobuta sanza baluba bana donc premier cardinal tozo na mboka na biso cardinal na liboso tozo na mboka na biso malu c'était muluba oyebi balibio la reine de Moutouache. La reine de Moutouache abini si batu luketo batu tu bakonga luketo mindele tu luketo moi sango yebi comment na ye Tchala Moana, Akasazana, le peuple Kassaya. L'orchestre oye bouger monde entier, folklorique, mais et petit partout dans Mindele Babina dans le monde entier. Oui, mais oui, bien. On a quand la voiture, on ne peut y baquer non, Moluba, à Salo Mounena, Nambo, Miss Yaliboson en 1968. Oui, bien. Alors, on a Croix-Rouge, comme on est Jacques Kalonda, Azaki Moluba. Jacques Kalonda, alors on va na Croix-Rouge, son Kati, Kassai, ok na Belgique. Alors on va na point. Azaki Miss en 1968. Premier boxeur wa Bimana 68. Chikuna. C'est mon oncle. Chikuna. C'est mon oncle. Voyez bien go. Ah, merci. C'est mon oncle Chikuna. Alors tango Mobutu akena 7 ans. Pour la première fois Mobutu akena Chine akekutana na moko babenge Kolongo la Chine. Mais c'est il y a un Zaïrois ici, Tatamou Bimana, la Kazaka Bétua, Kolongo, Nagina moyen d'engagement qui est en passant. Donc c'est pour vous dire que Balou Baba Sala, oui, les musiciens ont coupé le monde entier, monde entier, il n'y a pas longtemps. Papa, on va éviter Kazaka, Abotamana. Mais peuple kassayen. Peuple kassayen. C'est pas un centre, c'est pour te dire que les kassayen, baza bato, baza na tina makasi na mboka na biso. Donc à Talelo, on go be tango tiangi me yeba ke peuple kassayen ça. So Hollandi gardien ou azaki meilleur gardien na 74. Kazadi, les meilleurs buteurs, les bombardiers Kalala. Oui, c'est pour nous tous qui na combattant malgré à le moins na combat. Rex Kazadi et Muluba. Mais quelque chose que non, mais il balou mande basala makambo, pina basala makambo, na soko tali. Au tali à la longue. Na 73. Troisième journaliste mondial, Chimpumpu à Chimpumpu, Azalaka Moluba. Théâtre, le théâtre, quand on parle de théâtre, les gens théâtre. N'a pas si goût à théâtre. Je n'ai pas dit ça. Un groupe de saloté. Même si on doit tout goût, les autres doivent le faire. Théâtre, et Babylon, vous êtes belé, Oyo, Malouba, Basala, peuple Kassayen, ce que je veux dire. C'est pour dire que. Il y en a un, c'est pour dire que ça va, vous allez bien pour corriger. Alors, il y a les gens de théâtre,
bateau basimba théâtre na Kinshasa. Donc voilà, et dans le bateau travailler. Vous avez un moment à celle qui 15 ans bimisa pete yo ndio akitibino hein. Non. Wape na moko. Non. Aya bloquer nga. Ngana uchabika ba leader o basali be mingi bakenda. L'éléphant. Toi qui na l'éléphant moko munene na mboka na biso. L'éléphant ya muneti le nganto doit éléphant ndenge na te. Makufa. Pepe kale. Oui bien. Donc kama cela yampanya. Yampanya wetu. Donc baza ebele o basali ke na cité kaka wana poiba. Kobuta na te. Kadi atanzemba monkamba kadi atanzemba tamba kena baki bakoza indépendance en 1960 aifi bamindela bi sombo pesi so indépendance te to la grève mundela kama mo grève mudula awuti Congo ba mo grève monkamba kadi atanzemba pesi mo ya grève na voyez donc bato baza bakasali basali makambo ya malonga oyo bakasali basali makambo malonga na mboka na biso mais lelo bazali mise à part peut-être alors nakoko développer en mingi pour biso ke mais moluba azali nyemo na nzambe voire même que Abraham koko na biso abalama azali moluba Abraham azali moluba Abraham yemo azana nzambe nani c'est là baza ko ignorer et Yesu en fin de compte Yesu kwa kufa babo Yesu kutu na croix alors Elia la même ça va te bien carrément donc c'est pour dire que non na Yesu azamuluba tous encore na baluba oyo bakwa kingunda lokola mbombo maleya akomuna chajo Bob Marley mbombo maleya azamuluba Mwambali yo yebya Ali le champion boxer du monde Ali azumuna na formation Mwambali sasa ni muluba donc voilà basé belé oyo na kosoke ba bouger ba simba mboko oyo mais so ba olobela mingi peuple kassayen on doit faire attention parce que baza bato ba marka mingi bisika na bisika marka voilà ya on est sur bana ligne nzambe donc c'est un peuple moko na RDC en centre c'est le vrai moluba vrai kassayen ça vrai congolais wana donc parce que la libanda zo sundanga chiluba tena libanda otonka wana mais balang so zongo na pemene singa de bambo so ali donc voilà na décortiquer pour nous comprendre mon que en tout cas na yebi ki c'est le plaisir na bato tout bazota la biso balingaka émission mama Elia Nitu ope balinga benganga mama Nitu tala na uta ko sana mama biso moko ya mongo ya pesa que explication ba mongo ndenge bazala kana sika mama biso moko mutetela yepe apesa ki sikoyo le kamboza ya mobali ya moluba balobi mobali ya moluba aza dictateur mobile moluba amona moske loko pamba bato beloko pamba so pas na mbongo basemeki bato pamba mobile mobaka bo ma peta polete faza liboso za mutu yo a souffrir trop a souffrir a kaneli buda kaneli tango ye ozwa ki moluba elandi rita elati malamu ki moluba elandi ça faza liboso faza musu na biso ke moluba oyo abotami azana dictature to ya botama nango dans le sang ko balobaka chibindi chibawuni tout ezana ye tango abotami azokola ba voyage beaucoup na ba changement de mentalité ezokota changement ezokota ti au moins que à la fin même ki moluba négolia mais changement ya kokutana na climat mususu kokutana bande mususu na mboka misusu to na RDC omona eko dominer sur yete dictature eko dominer na yete omona bana ko s'adapter na jeu comportement na s'adapter pona eza mutu ezo sala bien coutume dominer yete na autre bake oyo coutume domina anambiaka tango azui qui moluba ebingi na troisième phase veut dire que moi si pe aibi que moluba siko ana posa mubulu so ana posa mubulu et comme ça baluba bazaka banga nga baluba te nga baluba te okomi moi mukiri yamoni aboko tana lupa omona batu dans moluba tala ba otuna te colonie ba ko dans moluba c'est quoi papa ça c'est ka bamba loko yo mbate baluba mingi j'en fais partie na baluba
j'ai un service traiteur de décoration de la Providence. Oh, on a la seule fête pour la balou et on a la seule fête pour la bateau mais na bateau tangi on a eu na seule musa na ngape kitoko et même peu la bateau sur on a aussi na Jérôme Mouli a fait passer sur na service traiteur de décoration de la Providence total surtout ce total après de continuer à se rendre à biso Jérôme Mouli. Maman Eliane du service traiteur de conseil à la Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman, préparons-nous pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Les lots, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils atteignent un buisson. Ils ont des buissons pour la santé, ils ont des milliers de papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caméra, on va dire, oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans le lieu sacré, dans ce pays, pas ce pays là. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a limba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi Bien-être dernier, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi Bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, vous autres connaissez Malemba et aussi la papa comme un force. Comme un autre colombo. Puis qui va beaucoup nous autres et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être. Voilà, on a beaucoup de côté dans les services traités de conseil à la Providence. Et si même maman il y a dit que ça n'a pas pendant 10 ans, on a ça pendant la photo et on a maintenant qui n'a pas ça la musa na ça il y a un service traité de conseil à la Providence. Merci Nabino surtout Oyo Bolinga Musalo na salaka. Merci Nabino Oyo surtout banda premier marié na ngati le ba côté na moyen centime.
merci na ba marié na surtout à 2018 là année aussi la clamine que tout kana quelques un mois Nicolas qui répond à année au ici la nzamba battre biso merci na ba o tu bandi déjà pour arrêter pour année 2019 na yebi ke na ngolo nzamba tika bandi comme ça so grâce na 2019 tous ensemble pour tout continuer ça toujours ça notre ya mariage papa masasika baba nazo million lisusu ya solo outi ko bisa biso o inventer baluba boye baluba boye andimi yo mais na lingi sikoyo oyebisa biso mobali ya moluba alingaka mwasi azala na caractère ya ndenge nini parce que basi nyonso bayelaki ke mobali ya moluba aza dictateur na lobi te ke mwasi ya moluba obala mwasi ya Kongo obala ya Mongala obala ya Bandundu obala ya soki ya Ethiopie obala soki ya wapi caractère nini oyo mobali ya moluba alingaka mwasi azala. Merci. Autre le bar autant que maman Eugénie mon gars. Moi si à papa mon frère mon gars. Maman Eugénie c'est pour moi na mbinga bo. Iso le kinga na bien. C'est quoi ça bembe. C'est comme moni tant tani maman Eugénie o tcheko mon bali mon gars. O tcheko mon gars mon frère mon bali na ye. Donc solidaire. Ça les gens solitaire. Ils avoir to villa à Manito. Ozomona za solitaire plaisir plaisir hein? C'est ça et le mobile ya moluba na to préciser ka moluba mais sinon mobile ngana tchon non était mobile OK on mobile mobile ali na moi c'est à la présentable moi ça de la kitoko babi moi ça de la soumise mobile ali na moi si mobile azoli na moi si aza soumise on soit tu maboko na posté olali moi ça baba tayo ayo ko na combien avec ce téléphone entrant sortant yaza kutala azongisha noter pour aménager na tongo téléphone zeli ayo kana tongo ça akanilo nan mazotalo nengo lali ora ko beto marteau matali kaka na tongo koyoka déjà comportement na za côté moi si ya solo tozo linga so aza soumise au coût de 20 € na poche au bouger monter au simba mon papa 20 € na joie qui ya mwana aux appels na posta na ngote comme ka kuzongi la ngo sustelo ko so la si papa 20 € était là na pantalon ya ngo avana sur la bilama comme ka kututé na moi si ya bien a ko tu na kututé ya nani e ko kende wapi baksila ngailo non les gens wana comportement de la moi si ça la bien ya mabalo moi si o ya malamu azoyoka oyo mobali na ye alobi na ye mwasi ya malamu ya koyoka na libanda te ya ye na bainjonction wana bayekoso bani moi je peut-être encore ngana lingaka boye te non mwasi ya malamu akoba te ngana lingaka boye te non chéreskizenga omuntu osalaki boyinga ezindaki nga awa donc na kati ya soumission nakomiketisa me nga na kolinga mwasi oyo aza na soumission mais mwasi akomolanda déjà akengelelaka na coin akendela nini alandi bango balisa tika akendana te ubebisi basi o ya biso peuple ya kasayen na basi na biso jamais moi ça olandaka mobali alanda ye na nzela atalaka ke wapi non moi c'est na ndenge ya soumission akobimelanga na bureau presque te kokoko ton na ye ozaka na nyama na bureau te ozomona donc tolingi mwasi moko azala na soumission nana kolinga mobali na kolinga mwasi nanga aza ko se soumettre nanga nde balobi celui qui trouve une bonne femme batiebe une bonne femme la Bible va une bonne femme yo tche femme femme non c'est dans la Bible celui qui trouve une femme trouve le bonheur va préciser une bonne femme te naka nasni nona balobi on présenter te balobi kaka celui qui trouve une femme on a katikati wana eta bonne za wana na se kasi soumission wana ya wana nde bonne celui qui trouve une femme trouve le bonheur kasi ya wana nabi okay kasi bonheur on ezo kende bipona bonne moko za wana bachangu na se balobi yango te na soumission kasi moi femme de la soumise ya to tie bonne mais moi so na soumission te aza bonne aza méchante comme déjà et BBC donc et puis moi si surtout bien présentable bien et tout forme ya bien parce que au moins dans le pantalon moi c'est de la ici mina moté mais check ujo zo mona ke simbi te ma connaissez pas baguette mo check ça énerve moi je zali pe
balingi yo me bayibi te ke ezalaki ndenge wana ozomona yo fo lingo na exception avant que kontala ozomona so mitili déjà bomoni likolo na nga ndenge eza avanda ata na ndenge ya fier kaka po bamona déjà ke likolo c'est bon mais soki eza baguette yo ozozipa kaka bitu yebi kaka ke aza nebi aza monene mais mokolo toyomona azali nde boye ebebisi ozomona ebebisi g donc voilà j'ai les 6 moi si azala présentable azala bien toyeba ye mpe avant ezala te akomi oyela ngai déjà natema moke pa écoute oza koto oyo ozozela chéri awa obenge chéri oui ngai o bo otelika ozwaki boye olembi mbala moko mais olobi mabe te nazoya te olobi mabe nazoyaka natikoya nanu nga naloba soki nayebaki te bazwilinga mwasi aye nango deja fo na baye seke bebe mais soki nayebaki na nga avant mwasi abombaki te ayaki na ye namoni ko aimer quelqu'un tel qu'elle est donc j'encaisse na accepte ye ndenge wana donc mwasi akobomba te aya kokota na ndako nakomona surprise e ozala mabe donc il faut mobali adinga mwasi tel qu'elle est amona tout ayeba tout bien avant ça caractère na chambali. OK siko pourquoi bino mibali ya baluba ko mibali ko mosusu ya babenga na bango te ko mibali wazaka soki na ko ba impoli na loba ikoza na yebito bato botanga bolimisa ma peut-être na ko na lobi impoli eza bato baloba kana basi mabe eza baluba eza ba mongo eza ba kara bandi baloba ka basi mabe basi ba baloba basi poso munga bia fingo fingine mulu ba peso bia kantanye kwa vane ke bosiro na mabikolo musu bena kuneko non là je peux intervenir quand on dit de bena kuneko c'est parce que eza bato balaba aza mulu baloko kuna tango déjà comme aux ont rejeté nga na rejeté au pe na malembe to beba kaka omoni so tali bien na liboso mukongo anaolia fuma samute mukongo anaolia pondute mukongo fumbote mais nakoyoka na ya bikolo kuvanda place moko courtoisie batko mais pondu peza na obi en tout cas masango ndeko na zo tondisa mundu tozo tonda te masango de mutawa meki mundu tu ameki masango koto esa ni beton kabuji tu tout mona si tu bide bilala obeti na tongo bide bilala na place ya ti o meliti non tango subi de bilalo nyati yango na matamba mwana nga ozerwa ali na petit déjeuner atana na yaka awo na meba charcuterie nini te ye fora ka bidje ka kabuji tu na tongo tu ezo yango itanga ka fanga titi ba 14h15 nous travailler bien sans problème de procès on les a ajusté atanga to yokani bien mulke kolo o molia o za arrangement c'est-à-dire mais tango zo rejeter ozo rejeter nga te donc autant ezali ofini nga na fini to bamba ko kana balaba est-ce que c'est la personne qui a bien le kuna muluba boka passer ezana par exemple moi si muluba abali muluba te ya bali ekolo mususu mais mobali wa muluba abali pe ekolo mususu ekolo soki déjà yo onemi baba na ona muluba il faut s'attendre à tout Mameliane. Il faut évacuer Moluba anaolia fufu. Moluba li fufu trop. Anaolia fufu na place ya ti. Moluba na bilongo so boke na fête wazo to na fufu. Oh, bidia bien na kwa uto. Wazo na fufu na place. Fête ya monene so to na fufu. Donc ça dit que les un genre donc quand tu acceptes ne pas so bolingi soso olingi maki linga na bosoto na nyonso wana linga ngondengo wana. Olingi Moluba mais comme ce que OK repasser lenga. Abine baluba bolanga kwa dictature. Ababelo kwa dictature. Donc ça la fou abine baluba botra. Donc non, olingi bolote. Olingi no loba moi sona alingi ne mosala te to akomi na makanisi mosusu. Pour so mto akomi na makanisi mosusu akomi kaka bine baluba. Bine baluba na pantalon na ta pantalon ote na ta pantalon mosusu. Moi ngai amutetela. Na bina nga pantalon lati oyo te na moni koto yo ekomi soki ndenge ni mais na moni lata o na pesanga pesanga on lati donc il faut s'adapter au jeu mais so moni moi c'est comme le binega bina baluba non comme na boule mususu déjà banda boulele déjà ndenge mususu quoi comme na boule mususu déjà comment so comme refuser tout
la mela fufu ah yo komela tite bina baluba non wana eza su ya mote là ya on a mis en commune na boule mususu donc mameli ya otona ya baluba toka na bia soki mutalingi moluba te apa nangi na moluba te tena mutu ba kana lupango lelo oyo lubanda na mama moko boye na kuti ba bimisa bato mona ndako mama waza 9 enfants ba bi bazo bengane po aza moluba boti trop na lupango ba alobi moluba sasa zo lupango ba ta koti alinga ka suko bima te abota ba bato mapango bato ba obota bato mapango na mboko balobi baza baluba papa mama Eliane c'est pas des kambo ya koboto la lupango mais to lingaka ke bana nanga lokola batanga na ekolo apembeni awa basilisa na ekolo wana kaka na sina maseni ne epe ekolo soko somesa nomaka so promoteur amonika ah bonjour papa masasi boni papa tika ba musemeno yo ngana oya omoni relation de tosali mais tango tobimi toke kuna na sali 1 mois bana bakati classe na ke na changer na komina masina na zongi matete bana bazozwa éducation ndenge moko te na milieu to bazokende donc to na tumbe la place moko bana bakola pe milieu wana pe na ndenge ya bien que kozangi za nango net nazolo ba présentement lelo na tongo ba prendre ce que ba tele lupango na biso mais nga locataire n'habite que ba taxi lupango mais on m'apprend que ba teka lupango lobi ko lupango za wana a taxi na mutu mususu les messieurs na madame se présente le matin pour dire eh pas ça je me te vendre wa bo ça to sombia osomona maintenant na otala bana tokoti il y a 1 mois au tokoti wa toi na ngirike to ka 1 mois mais 1 mois ngo to ba garantie mais ba taxi lupango est-ce que ngamolo mo dati lupango dati lupango amulu bate donc voilà il y a autre chose à souci que bana va vendre place mo batanga bien les ali kama okanga na lupango ba tout donc on a des tombé la place on a à 10 ans 15 ans na to futa na ngam ndako zo mata mais j'ai continué à payer les ali kama ya na moto lupango te o bazo botre lupango ba tout non ba so tali ba balubata mais ezaka ba bambi o kaka eloko kaka ba bambi yo ngala yibaki bato moko et comme bangala no siba yibi bato non moko kaka mda yibaki alors ba bato bandenge moko OK. En tout cas, merci beaucoup, mon papa Masasi Kaba Manasi Beniming, et nous disposer de yo pour répondre à tout le monde. Nous avons le biga siko que vous avez besoin de mobile ya mukongo za ningene obengi ngai oye pesinga ba détail ba question oyo lingine ti oyo nyonso ngana poser ye et utake pa ya papa ni to yo tepesanga ke poser le papa Masasi Kaba bako balu ba pe balobi mingi ko ba mibali bazaka mabe oya bien bazala kabasi et peut-être ba mibali ya balu ba mibali na amitié ba décevoir toujours balinga na ba balu ba mibali bazaka bien ya basi bazaka bien mais mibali ba décevoir balinga na ba décevoir balinga te kotono lo bien te ba décevoir balinga na on a sens ni bazaka pe moi ba yesko te l'escroquerie qui pète au moins na landa ki ndeko nanga siatula na une des émissions ko sala ki na ye siatula ba gini que ba Cameroun ndé ba leki biso mbalo ba leki biso na muyibi tozo la poste na biso première place ya muyibi na poto et yeba ke toko koti loko soma bilamba ulata wi chemise o vimba mbalango zo vimba do o kota ke o kondi na magasin metango zo o vimbi do ba moni ke boss na ke o so ka chemise mo kaka mais na kati manto so kanyo kanyo ya ba place na biso to yeba ke tozo na biso do muyibi ezo kipete détournement ezo kipete détournement ça m'a n'importe qui au kakatu occasion donc muyibi mama équipe na teme so ba bamba ke mundu ba kanye muta détournaka baninga te wana côté wana côté comme exemple c'est belé na koso mais so na lobi mabe na ngaka na lobi na tanda non ne ma pena puis non ce qui va le voir je te bloque non voilà ko bloquer nga te na ko maman ni tout tu es déjà bloqué ko bloquer nga été en tout cas na pesi merci mingi papa Masasi na pesi za mutu toza posa pesa batu mbote parce que masoto kina ngo so ngana yo pona lo esile ni wana merci na bito so za na batu ngo pesa mbote problème ngo pesa batu mbote na bito so za ka mo peut-être yo sepeli ko lobanga mama meli andi to na tunyote yo na tikeli yo quelques 2 minutes pour s'exprimer merci na 2 minutes na bazé bene na ko pesa na mbote mais Café Onassis, point na kopesa ye bonjour. Soki azokanisa langa ndenge akanilinga pona bonne année, merci. Patrick Schengen, vraiment je te dis encore merci. Osala ndenge basala kinga te na moto ya wada na nyongo na ngai atinde di albina nga evra 10 chiffres na western ma atinde nga 33 28 07 APC 47 APC 9
tikali chiffre moko téléphone kati tant donc comment tu là allo na ko bunda na western comme 9 chiffres depuis quand voilà donc ba difficulté tozui yango wana mitango promettre nga sala vraiment lengi moko boy pour que na kanisa bino à la prochaine nzambe abatela awa na mboka na biso na bino bato wana poto boy bake mboka ndenge tozokendele mboka tozokenda kokufa biso nyonso ko ba nyonso ba politicien banyo ba ba politicien to éviter na poto boy aider biso ko bimisa ta loi moko ke mutu soko c'est de 30 ans de carrière politique et si le côté na retraite pas ta loi wana pour que tout monde ba vie msuba longo pe na politique ba msuba tingami ba pesa ngo forme et comme ba na bana na bango ba yipeka na ba ko na ba ina politique biso tozo zela biso ba na point quand tozo tala kara esprit di banque na sakasa politique ya mo yango kasi papa ke no pe makasi momo na continuer mais na papa na mwana na kati na lobi boya chicha kenda ki pe mati atikeli biso nanya atikeli biso Felix ye yoti kaka na ndenge kaka ya baluba bolinga corruption ye wana pe na kati ya corruption ye pe azu déjà c'est le côté boîte mon yoka abetele so abi na mte ayi mate na zute tena na azunante te pro na zute tozolinga na on s'est renseigné pas pour que tu ka renseignement bien yebsanga ina tune tozolinga na politique somme to sali 30 ans de carrière a kepe retraite Moi, toi, d'abord, vendre ça, tu ne sais pas, elle nous vend. Politique, elle nous bala donc. Et puis, vas-y, pour un bilan. Pour un bilan, bis man, tout ça, regarde, maintenant, je sais ça va te l'envoyer. Allez, la route de gouverneur, donc, on a pas gagné. Ba begana ngai. Ba begana ngai. Ale na ko ga ba terka masi longa yo te. Ena terve ke lu siksa ba tu donc tala. To ba longa na biso discrimination na kati politique. Vraiment ba begana ngai ba boy na postuler. Donc vraiment na poto bo sala biso ko tia loi. Ba combattant ba bona te basila. Ba combattant. Basila. Bazalaka. Suite. Ba ko na nani? Ba on se ba. Balala po. Bosala ta mouvement so asika. Ko bosala mouvement so asika. Pona mibeko ya mobeko ya 30 de carré retraite. 30 de carré retraite odungwe baki na kuvanda nana. Bamto ba komiti ba koko na politique kaka. Politique yaki bolote. Ya passage kaka obligé mais awa toi na difficulté alors. Donc voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Nous avons souhaité vous disposer de la émission d'Abisso. En tout cas, nous avons merci. Nous avons besoin de questions de Bomesana. Si vous avez besoin de mobile Mongala, oui, bazana n'engeni otinenga bazana bango. Vous en avez bandolo et l'ombe sukali azali. Après, vous savez comment bandolo bon mon épée na prochaine édition. Natiki bino wana na roba que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu abariki. Tatanzam kalisa kuna nzamba nube channel bana bitu bons. Ndena episode makambo ya bilubu na mseki bino te. Mambo ya bilubu. Prochaine nouveau Bogotala, maman Melina Mbombo, on sait la bino pour nga pena ebete kaka moluba pour nous sommes à peine comme Mbombo, maza na epe musakata. Mais yesu ko na ko se renseigner Melina Mbombo zo kaka pe moluba. Ya mwana yi akolambela bino biloko ya baluba. Oyo baluba balinga ko de na prochaine émission Bogotala, maman Melina Mbombo. Asali pe groupe babi akoli. Oh ya, baba dia leki na yo. Ah leki ne? Mais il y a les gens qui sont là. Alors, on va servir tout le temps. Tu vas faire les groupes à famille. Alors, on va servir tout le temps. Mais il y a automatiquement, on va une minute. D'accord. Donc, on a dit que nous avons besoin de bye bye.